Oui, bien. Batebele ba comprendre raté. Kolinga muntu ba solinga muntu ba protéger. Ah oui. Solingi pe muntu ba protéger. Batu ba sara confusion que ozoya ba sortie médiatique, on sala ba émission zo finga pona muntu, ndeza kolinga muntu, c'est faux. C'est faux, oui. Kolinga muntu ba protéger netinga. Na yebi que so na lobby et la ta belle vie. Il faut natika. Vous êtes parmi les influenceuses Yambo Kananga Congo. En quoi vous influencez la société congolaise, Madame Saratola? Eh ben, le quoi Moutswa Lingako déjà té, alors là tu auras bêtise entre temps moi ça va talinga ne ba mambote. Donc ceux qui peuvent au lingi mutu bolinga belle vie, ndé bosara be mission ana, il faut vous protéger et vous épargner. Très bien. Zongi le cas humain, na monique belle vie a raison. Que nous sommes salara surtout zongi sima tout ça analyse mo créer ba scandale belé ngana yams et belé oui toyebi yo yebi ba audio belvi modèle à silica mais yebi ke batu balobaka yenda tinda biso zamba yebi ke Sarah na posa somba chaînette or mais na aux occasions somba ngote donc yata na ngate très bien pas moyen de forcer la nature mais on ngana regretta Sarah ke au poussi batu moko boye pembe na yo et après Batouana ba chubi. Donc carnet d'adresse au Sarah Dazanango, il faut qu'on se le dise. Eza oyo ba jeune belé bazoluka. Ba jeune belé bazoluka, ba jeune belé bazo prier, ba jeune belé bazo sala mambo belé justement pour bazala na ba carnet d'adresse oyo. Mais Sarah Tola au moins a cette grâce. Au monde est toujours à côté, il y a ba grande dame, à côté il y a ba homme d'affaires. Mais pourquoi on trouve toujours Sarah traîner dans la boue? Mais baza bato on a vengeance bango tôt ou tard. Non mais toi tu pries déjà vengeance, faut laisser ça. Te ya bata mokileza. Te ya nzambe kande. Te ya nzambe za mais ya bata mokili peza. Oyo nyoso ko organiser ezala okoyamba 300 500 2000 personnes na makambo etali bakiti désormais ezika ya kosala confiance emonani Sarah Tola gentil balobi makambo ya événement ya minene kozwa pe bakiti ya solo bakiti ya valeur honoré bainvité ba conférencier kosala bango confiance po awa baza na bakiti ya solo pona toutes sortes des organisations na yebisa yo fête ya mariage collation baptême conférence to pe pona bakilte na bamesse na bino na kati ya baeglise bosala confiance na Sarah Tola agency na bakiti ya qualité oyo amemeli bino oyo pe okozwa yango nulle part ailleurs kiti oyo ebukanaka te kiti oyo eyokisaka batusoni te oyo navandaki na se retrouve na se oyo navandaki ebebisinga bilamba oyo sete tobolinga ekosinga awa makambo wana ezalaka te bakiti ya qualité bakiti ya solo bakiti oyo soki ovandi posa ya kotelemesa te nulle part ailleurs kaka na Sarah Tola agency olingi business na yo réussir olingi affaire na yo olingi fête na yo to organisation na yo ekende malamu na bakiti ya solo alors lelo adresse ya Sarah Tola agency ese eyebani ezali na croisement ya boulevard du 30 juin na avenue Wangata na immeuble Shell 6e niveau appartement pe awa au se retrouver na téléphone penga na plus 243 82 38 71 733 au se retrouver fête na yo événement na yo le kitoko avec bakiti ya solo ya Sarah Tola kidimi Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandego Balandi, il y a Top Media Télévision, les amoureux, il y a émission Le Code de Bonne Conduite, Balandi, il y a Sarah Tola officiel, Shalom, 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 Nzambe, Azala Nabino. Moi c'est votre frère Tadingala, par voilà, les travail m'a encore appelé, mon colo lelo, nakanisi des corps on a simananga, vous avez tous compris, Naza Bongo na résidence, il y a madame Sarah Tola, Bissika Boni, des fois,
tonton t'a dit à Salakaba émission na yé lelo vraiment toza awa serrez vos ceintures to kota na zone ya turbulence en tout cas ça dit popo ka il y a goût tonton t'a dit des retours avec force mesdames et messieurs émission oh tokoko taba question il y a actualité makambo ebele vraiment dans kati il y a émission oyo mais avant tout Josué Azali nasima caméra Gibson Azana nasima caméra beaucoup afficher lenga affiche o na zoko loba sikoyo le 7 décembre 2024 Madame Belvi Kondi Azali nominée na catégorie na catégorie Oyo na domaine il y a excellence dans le domaine il y a cinéma il y a RDC. Madame Belvi Azali nominée parmi Bandeko Oyo. Il faut bazwa trophée mokolo ya samedi le 7 décembre 2024 na Hilton Hotel Eko Banda Boni na ngonga ya 12h kino 20h. Alors paf ezawana na kanisi bako affiché droit à participation billet eza disponible il faut kende osomba billet tolobaki makambo pasi et bandi siko c'est-à-dire et bandaka ndenge ezoko banda gloire à Dieu et puis votre film na combo il y a My Brother eza déjà disponible la Belle-Vie télévision épisode à Liboso et Kotaki Lobby lelo sauf imprévu deuxième épisode ezoko kota kuna bokende en tout cas botala bokozala dessus parce que cette femme a encore écrit. Voilà. Sarah Tola a invité Nanga ya mokolo mwalelo na yende to solo la. Na laka kibino ke na ozonga awa. Après baton ebele. Na kei nanu na ozonga. Na zongi. Et loko ni zongi singa awa poto solo mokolo mwalelo. Serrez vos ceintures pour boka. Présent bébé. Maman Nathalie Nana Mosibo. Ah, Angelos. Maman Bijoun Ketani, maman 90%, c'est-à-dire Azoka. Voilà. Toi, on a plateau. Maman Deborah Lubanda, maman Zozo. Toi, on a plateau. Madeleine Aketa, toi, on a plateau. Un grand merci à mon amour de Serre Katez. Sol Mbemba. Sol Mbemba. Sol Mbemba, oui. Sol Mbemba, oui. Sol Mbemba. Sol Mbemba. Voilà, mais avant Bozolanga Sarah, pardon, na linga kina bosana parce que lorsqu'on parle de Sol Mbemba, des fois je m'embrouille. Sol Mbemba, au goût, tous on a extra filmé, puis on se retrouve tout justement après. Merci, Sol Mbemba. Tu es babou nani? Ozo petit ça va tellement maman. Et l'on a sali ou ebeti au liban. Ngai, na lingiti, na lingi yo te pembeni nanga, na lingi yo te na ndaku nanga, na lingi yo te na makamu nanga. N'était sozo comprendre nga mabe. Eh bien, vous êtes bon en classe, est-ce qu'il y en a rien? Na bisi yo, na za bon en classe yo pesa yo te, kende kozwa epa ya mama ou la bota yo. On sala on a servi ça. Messieurs, la ligne black te na mosinanga. Loko ke na ko depuis ça ebisa bango tout le na ko depuis mama 500 francs on do tita maloba pona lipa 500 francs. Loko ayo ke na ko depuis ça ebisa bango mama abiso alobi tout le bo pesa nga mbongo na maboko po nga moko na justice ya mwana na ngai akosala lisusu te. L'on à côté, l'on va côté voilà. Aux autres ma côté pourquoi? Hein? C'est ta femme? Non. C'est ta femme? Hôtel m'a fait maintenant pourquoi? Je suis désolée parce que au Québec la winner. Naza désolé pour moi yo tuna mabituna izanga makolo maboko ba pesi mo pesa nga suka wana mama. Ça biloba loba. Na lingi conseil on dit. Na lingi conseil on dit. Et tu te dis non na battre la moi tenanga. Yo étudiant on a besoin battre la terre. OK no sala ni luna. O sala beauté. Université on a faculté à beauté. Tu connais ta vie. Moi au moins ma vie. Mon travail moi au moins j'ai un travail noble. Ça c'est un travail noble. Je porte ces tenues la tête haute. Je gagne mon pain chaque fin du mois. Je n'attends pas que mes parents aillent travailler pour me donner pour que je fasse la patronne. Tu n'es rien. Nyonso na lobaka no conseil na zo pesa ozo bakate. Mateo nga te akayo yango pe na tia la Sylvie. Ndeni Sylvie ayo kama yo ozo yokate. Nous allons tous un chaîne de parole qu'on a Serge. Nako bengani tout de suite là. OK? Nako bengani tout de suite là. C'est comme on dit sengana yo à propos ya mona musala. On a domestique, on a fait que chaque fin du mois.
dis-toi que Batunyo so bazandenge moté. C'est yo so seki si mutu mutake lola ko seka no ememanga net na nini net ngami lobo na fandi be ko seka na okeni e ko baksela ngani. Bon so benga poani. Oyebite loko nini esali ke lelo comme bonne et pas na biso. A Rosa peut-être comme au cadre quelque part. Mais et simbité nzamba décidé autrement à sali maram ndenge ya lingi. Okunze kuna okosika za kuluna aliyo sko ngo kimo ya awa. So bunda iko na osisa bitumba kuna na ndako na wana kuwi. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Ezalaki extra film Nabino Nakombo, il y a My Brother, Ezali disponible dans Belleville Télévision. Allez sur ça et vous ne serez pas déçus, mesdames et messieurs. Bisoto continue car Sala Moussala na objectif moko justement il y a que informer Bino. Madame Sarah, bonjour. Bonjour Papa Tadi, bonjour Nababonné à Top Média Télévision. Bonjour na famille Libota, bonjour na meilleure fan du monde. Bonjour Nababonné Nyo Sopé à Sarah la télévision. En tout cas, Bambote na bino yango wana Bambote belé. Je pense que abonné à Top Média Télévision. Botala rapinga na Sarah la télévision mais botalinga isus na Top Média Télévision. Garçon yo. Non to banda émission s'il vous plaît. C'est moi qui présentais l'émission. Oui, pour na yo ndé na pesio mbote wana to banda ina noté. Non, non. Dilasso. Ça dit Dilasso. Dilasso, ça va. Donc voilà quoi. Donc voilà quoi. Voilà quoi. Voilà. Ça dit au cas où. Voilà, l'émission commence ici. Elle s'appelle Madame Sarah Tola. Attention, hein. Mais oui, mais il faut attention, Zalat. Il faut un peu de Makayabou, un peu de Nini. Donc voilà, c'est ça. Voilà, nous sommes de retour. En tout cas, Ngana Mankaki, Oyanga, meilleur fan, Top Média Télévision, Kunape, qui craint Dieu, Mankaki Pema Sarah Tola. Le lot aux en plateau, Nalobi qui craint Dieu. Mais apparemment, Sarah yo aux Akanabézé saute au lito bande émission. Faut ocha ba nini mo boye po ba comprendre que yo motozo le kana émission. To ezala nini naza besoin d'en comprendre. T'es qu'est-ce qui craint Dieu? Est-ce que bango ba yebi qui craint Dieu? Qui craint Dieu? Mais c'est facile à comprendre. Ya on a bi bango pe ba oyeba qui craint Dieu wana. Oyo abanga Nzambe. Qui craint Dieu. Voilà, qui craint Dieu. OK. Faut banga Nzambe. Voilà. Madame Sarah, en tout cas toujours banda émission nabiso mais avant to kota. Ouais, je suis en déplacement. Moyindi okomi boka mota simba kichoko. Wana ndezolo banangai. Tena lobo yindi. Non mais c'est tout à fait. Nazada muindo tara. T'as dit di banje collier. C'est trop responsable. Ça dit mais apparemment yozo kanza donde na tie chapeau ndeti donga na obanga yo ça. Na makasi nde nazawa donc. No yindi e moye munene. Na yindi menna za dia muindo. Te oyindi susu. Moi ten des ala vena. Oyindi pe susu loka mutasimba e mafuta mo ma bébé psi. Ah bébé psi. Siko faut na zonga. Faut na zonga siko no sande. To muinda Dubaï. Bon, déjà, Dubaï, déjà, on a salué, je sortais tous les jours sur nos zongi kaisa pour nous là. Donc, on a passé tant de temps sur Libanda. Kolokate, maman, Hermokofo, nos tambola, makolo, Toluka, maman, parce que l'année prochaine, bientôt, donc, Toluka, faut Toluka. Obi. Non, mais Toluka, parce que l'année prochaine, bientôt, donc, faut Toluka. 2025. C'est-à-dire, auto salagité, en 2024, en 2025, tout ça là. Donc, c'est un peu ça, Madame Sarah. Voilà. T'as dit que Toluka, bon, on a bitni. C'est juste pour l'avenir. Qu'on préparait doit venir les amalam. Ce qu'on a présenté. Yo fait on ça boza sur l'avenir. T'es natuni. Émission on a ni à zo présenter à nous amène. Des yo ça boza sur l'avenir, on se préparer. Dilasso. T'es à yambate. Dilasso. Aza occupé. On dit ba yambate. T'as dit yo ça peut aboyer. On dit ba. Eh, à yambate. On dit ba. Donc yo ça boyer t'as dit. On peut préparer à venir. Vous allez venir. Oui, à venir est tellement meilleur. Au soit cas, vous présenter mission pour nous tourner la question.
Voilà, merci Bandeko Walandi. Pour un avenir meilleur, t'as dit Bando Banda ou Lukambongo. Ngana ebi, so na moni mundi bazo Lukambongo na comprendre o lukela ba petit. Yam si pas Lukambongo pona ba petit. Demain pour Lukambongo na moi petit na e, moi petite na ya zwara e mutu. Ngape kote na Lukambongo pona ba petit. Bon. Atape ba petite mais oko lukape mbongo pona mère, pona père, pona famille. T'as dit pena tango Lukambongo pona nini? Pour assurer avenir nanga lobby avec toute ma famille. Il est pas dans la famille. En tout cas, moi je cherche l'argent pour nous assurer donc à venir il y a Papa Dona à Lukambongo so tout dire la seule na sira venir à terre bana. T'as dit yo Lukambongo pour à venir na yo ça sous l'avenir. Les futur foyer nanga. Futur foyer nanga, la mère de mes enfants un jour. Donc déjà elle bazo la mère de mes enfants, tant que la mère a zananté. La mère n'a pas. Est-ce que tu connais la makambo etali Sarah Agency? Pour na moni ndeti omoni Sarah na Sarah Agency makambo eza moi ebele to ko solo moi ndambwana na Sarah Agency. To betana li solo ya. Siko ba tu peux boye baraté pourquoi t'as dit qui ma émission nanga. T'as dit qui ma émission nanga na point autokoti. Omoni nga abimi wana. Yo kanisi nga na ko ki ma émission nanga. Nga, na émission faut que nous avons des stratégies. Nga na to sala stratégie te. So na zo une émission na plateau. O la kanga année prochaine tata moi ça bane aussi la te na zo bala. Apparemment yo bosona te. 28 jours au balakan. Date eza quand tiana date. Yo obosona te Sarah. Te tia ta date mokata e simba ngo to sala piaka mais tia ta date. Notre date, le 11 juillet, c'est-à-dire le 11 juillet 2025. Oui, oui, qu'il y a un bon bien. Ouais, déjà, on a juillet, déjà, pour moi, déjà, tu n'as pas ninia, donc c'est-à-dire, nous avons ça la paix, maman, quoi. Donc, soyez calme, maman. Nabi, bas souci, na ba doléance, nabino, nabi. Mais on a tout bien en raison que na vivaka par rapport à Obatuba Kanisana, Obatuba Lobakate, na vivaka par rapport à AGKI. Ouais, ils ont largement avancé. AGKI, t'as dit, na beteloli solo no kwa bana ngai. Mais c'est quoi tu banda émission Ernin? Dis-la so. Toto banda. Zela. Tu banda émission Ernin. Moi la classe à Brian, jour wana. Azotu na skoyo. Papa Diego. Abi toi tu es jeune, pourquoi notre papa a une grosse ventre avec les barbes blanches? Mais toi tu es encore jeune, tu es fort, tu peux mettre tout, mais notre papa a un gros ventre. T'as dit, yo robot tabana no ba kucho sonuni. Mais l'essentiel quand ba moni que tata na bango yo atiki bango bébé batika bana ba zata na souvenir à mandefa papa noir te na ko tia ba biloko na mwindo comment vous avez en Égypte yombo na teka esili tala boza kimia famille Libota, la communauté congolaise, je sais beaucoup de personnes bazakana besoin ba mona so moni mobala zana makokia ko bala azana ndako azana mutuka abala kate abota kate, faut faire très attention pendant l'émission. Te sikoyo tiki batu na suspense attention te non tozo évoluer o tiki batu na suspense dit golobani bossa attention bossa attention pour boka mobalo azana mbongo abalite abotite mazape na ndako atako sente banana ebata dito ke ne 5 ans yango atako sente ata o ya kokoselela ataka o Nicolo na est-ce que vous imaginez que non la monata ata ex atali non la monate oui la monate acha mambo oui atadi la monate yo kuna ba bimela yo na plateau te na benga leader gana téléphone a témoigner a témoigner ngai kutu la commune makati gabi papa Diego tadi des fois te
il y a des fois mon nez. Alors quoi Dani, on dit des fois mon qui simbate. T'as dit. On parle à Katé. Moi c'était. Ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est le souci de beaucoup de personnes. Rappelez-moi sur l'émission. Hein. Ouais, au cause à l'anneau. Aussi ça 2024. Ouais, et cause à l'anneau. Oyo eza, mais peut-être les a ma priorité eza moins belé peut-être donc les kawana. Mais nous finirons justement. Ada ça se un jour on a vu maman. Est-ce que t'a dit marié? Ma nièce, t'inquiète, là où tu es, t'inquiète. Parce que yondo za boye faut ça battu misusu que je mususu ofanda boye. Ex mon boye t'a dit ati qui va garde nase amati likolo ka po aya ko honorer do apeso mbote. Faut ça battu wana. Tiers aux autres lokuta et ça bien te. Yo za na ex. Naza na été. Yo za na ex. T'as dit banane émission. C'est bon. Yo za na ex. C'est bon. T'as dit yo pno za na ex. Oh nga na ebi. Oh tu as un commentaire pe ba l'action na photo na yo. On a ex à t'a dit. Et puis eza na mutu moza azo filmer biso. Azala ka jour ngo. Po yekaka nyonso akoma kaka pitié akoleka pe alobi azawa oyo kagu. Voilà, to bandi émission awo. Seigneur Saratola agency. Prononçons bien, ils en anglais. Nga anglais déjà si na buka kaena bik. Mais au prononçons bien ten. Ba prononçons. Ils en anglais. Saratola. Zwana Sarah na anglais au maîtriser. Sarah. Tola sous anglais après agency. Saratola agency. Come on. Bongi sa suma muke. Saratola agency. On doit chaki chilu bana kati bongote. Mais ce que komi ya boye totika. Te to lobela makambo eza importance. Loba en anglais parce que tant on lobi Saratola agency wana na français. Saratola agency. Kobema me pe mate. Longola ka pe mane. Eza wa pepe mango mama. Bandela. Saratola agency. Tola wana okoti kimumbala wana te. Ezo yate. Edengati okuti Dubai. Saratola. Loba ta lokwa bana bandibu. Saratola agency. Wana bandibu. Bandibu ndio wa bongo. Naza la vidéo mo chinoisement azo prononcer comme on a et fa ça le langa baba facture na yebicho ko suba na bilamba. C'est que yonga ko dona prononcer comme on très bien. Très bien. Loba on souci. Saratola agency. Voilà, Saratola agency. Ah, ce qui bosse que totika ka vidéo ngo bakata awa. Bakata te. Sarah Tola. Te wana community ko finga tola ozo finga. So yebi tola eza ko finga. Ba finga na tola. Eza ko finga. Taola wana lobi na nini telema. Sarah landa munoko. Sarah Tala. Te. Fumu no pe que ne moi boy. Te. Tala. Te. Tala. Papa kangam bosa munoko zara charisme. Mais tala faut munoko boy. Etenga. Tala tenga bite. Tala. Siko yozo tenga ba boy pali. Tala. Mais ezo ya na nuance wana. Ezo ya nuance mpati koto. Ya kote kuna tala. Tola. Agency. Bongote. Agency. Seite. Agency. Ena sukate. Agency. T'as dit ça bourrique, hein? Oui, merci pareillement. Agency. Ah mais Sarah T et coquille. Ah et coquille. Même si atabino moro, est-ce que anglais nini anglais vous autant ça mutu avec insistance tu vous faut même ça mon nom atabino moro. T'as dit l'anglais c'est l'accent. L'accent, oui. Et puis na forme monoko. I baby sing is monokos. Monokos is here. Come on, yeah. Écoute. Sarah
Taolai. Taolai. Te o che charisme makasi. Longola charisme. Sarah. Sarah. Sarah maboko boiti. Oh. Toke. Sarah. Taola. Tola. Te tola wani mon eyo kalate. Taola. Baba ça nga tola yanga moko kasi. Comme ça nga prononcer na nga. Oya batu nyoso ba prononcer ngo na marque na bango. Ça les monsieur pour le banquete. Voilà. Merci beaucoup mesdames et messieurs nakanisi tozwaka déjà bo yebi comme d'habitude. Ba mesana na ngo. Donc comme d'habitude tozala na moi 10 minutes na biso ou tokotaka d'ambiance na biso tokotaka. Ba wango kala. Ouais et mankaki batu ebele. D'ailleurs la semaine prochaine au Bozwa vraiment formation. Il y a bio parce formation. Que oui. Pour yo pour outil. Oui. Ngas ko na ki chinois. Ouais, ngasuko. Est-ce que na koti ki chinois? Na moniti. Tiens. Nyonso eza. Et puis ngai semaine prochaine to fan de lango ça dit moi 15 minutes pour te expliquer bino makambo ya sika oyo et salemi avant to comme en 2025 siko na chinois ngana interprète donc on a fani moi trop na mboko na ebinde ni ba makambo yoko to ebi ki chinois ouais donc déjà côté kuna toi ouais taola ouais bon comprendre jogwa voilà. Du lasso. Donc, c'est-à-dire quoi? Bon, la semaine prochaine, soyez calme. Chinois, hein, bon, donc, soyez calme déjà. Humour et Katabino souffle toya nango semaine prochaine. En tout cas, et quelque chose de bien. Voilà, elle est là avec moi, Madame Sarah Sukoto Banda émission Nabiso. Nakanisi et Sali moi ba mikolo ebele. To commis déjà presque Nasuka ya Mbula. Nakanisi il est temps Tomeka un peu côté la place donc outil. D'abord, les 11 mois passés, comment était la vie professionnelle et les activités de Madame Sarah Tola? Côté la vie professionnelle, il y avait beaucoup de combats. Combien à la Ipenda que objectif chaîne n'a existé. Oui. Il y a qui vraiment combat. Et tellement Nzambara juste. Nzambara pena juste. Et on a le bar. Na ville nga otambola na raison na mabo. Très bien. Ah oui. Atabata mokili ba osala injustice. Injustice oui. Mais pas nzambe zara na mo raison na maboko. Donc tôt ou tard nzamba ozong sa on a raison. Ah oui. Donc ba tupenda ba ki déterminé olimu sara chaîne nanga. Mais tellement nzambara juste et puis ada souverain. Maboko pembeli kam na motute. Chaîne na biso continuer ko vivre grâce à Dieu. Donc du côté professionnel combat pendé à laki combat à laki mais na ngambo mususu à côté business en tout cas il y a l'évolution parce que l'entreprise monsieur ezobotama lelo toboti Sarato la agence ça montre que du côté business donc il est kitoko. Voilà. Mais est-ce que Madame Sarah Tola Kakana 11 mois oyo parce que déjà tous en 12e mois oyo et clôturé année 2024 vous avez eu aussi un moment que non je peux m'arrêter ici je regrette si je savais je pouvais pas me mettre dans ça et aujourd'hui Nazali na humiliation parce que j'ai accepté parce que j'ai voulu accompagner quelque chose oh et cause à la locola moi toli na bandeko pe balinga yo moi ebele ba ko retirer par rapport à parcours na bango lorsque bazo travailler avec les uns et les autres. En tout cas, na vie nanga je regrette rien parce que na mon a destin. Très bien. Ba réalité belé ba moment pe à douleur et belé et me manga na bonheur. Très bien. Na osonga si mamuke so totalika na histoire a fali. Na kota Kacho. Mais après Kacho, na récolté pas mal de relations. Na récolté pas mal de relations. Très bien. Oh lelo nazo profiter pe nazo bénéficier pe nango. Ah oui. OK? Donc lelo monsieur senga igara o leki na humiliation et puis comme à place aux nzamba linga ki okoma. Mais ceux ça lelo na lobara que si c'était à refaire. Ezara ki ko poussa batu pembeni na kozala ouvert. Non ça là on souci. Je sais que je regrette toujours. Mais nous ce comme la nga ona musala nanga na vie réelle na benga ngo destin. Soyi na sala elo mo esimbité donc na palmarès sa vie nanga c'est que lokwana eza ngate. Très bien. Et na konta ngo bongo parce que Dieu est capable nzamba yeba ba posa mitema na biso. Nzamba yebi que Sarah na posa somba chaînette à or. Mais
na aux occasions au sombangote donc ya tanangate très bien pas moyen de forcer la nature mais on a regretté ezara ke au poussi batu moko boye pembe na yo et après batu wana ba chubi or ba banaki ko ya koluka ko zo moi aura mais baza batu na vengeance bango tôt ou tard. Non mais toi tu pries déjà vengeance faut laisser ça te ya bata mokili za te ya nzambe kande te ya nzambe za mais ya bata mokili pe ezalaka tadi au monde tozalaka boye nde na utoloba linga otambolaka na raison na ona maboko très bien omoni nga nde na fandi atadi nakoki ata mokolo moko te kolota nake porte motu plainte yo oyebi nakoki te na force wana te oyebi na ozala nango te pourquoi na ape parmi na blessara pe na choka pe bato nakosa pa analyse moko boye côté faire avandaki choqué ayoki pe pasi makangisi nga te mais nga siko naza nani so moto alobi na nga mabe naki okangisa ye étant que nga pe côté na nga na mo santu te na sainte mais moto moko bo avandi pena na conscience na ye ayebi ka choka yo ayebi ka finga cho musapinaliste à l'occasion derrière mazoza siko courage ya koluka susa boma webi ba chaîne na biso eza ba entreprise azoluka susa boma entre omoni moto azoluka kiti sa entreprise na otadi place ozwaka ya kolia ya komela aza moto so kutani na occasion ya kobeta ye mundu kibeta nga pena vengeance wana nazaka nango po occasion eza te nzambe pa pianga force ya kindoki te na nango te na kindoki te po so pena ba kindoki yango yalaki en tout cas ingeza la show parce que nga mutu tango meki entreprise na nga bongo kitsango en tout cas olala te lala misu moko tala rapé olali mais lisu moko ozodiongola po ebingo ngoya te ezandenge moko bato bakwesa entreprise na nga ya baji bato wana ba otambola kaka mena ko vengeara bango ouais mais Sarah, dans ça, je suis très heureux parce que l'autre fois, j'ai parlé à mon jeune frère Mondirba ainsi que mon jeune frère Yam Siyambe. Tobano Tongayo. Toza pendetina ndegonona moi aussi. Wa mukuse? Ouais, comment ils en Wa mukuse wana. Oui, comment ils en Wa mukuse wana le café. Ouais, mukuse. Le café était des mers. Voilà. Yoana. Tozala na ye. Tosola pa ngalobi carnet d'adresse au Saratola à Komanamo. Et ça c'est que beaucoup de personnes cherchent. Alors je dis, et ça c'est que pour yosa j'ai toujours été clair, j'ai toujours été vrai. Et j'aime pas flatter les gens. Carnet d'adresse au Saratola à Zanango. Donc carnet d'adresse au Saratola à Zanango, il faut qu'on se le dise. Et ça oyo, ba jeune belé bazoluka. Ba jeune belé bazoluka, ba jeune belé bazo prier, ba jeune belé bazo sala mambo belé justement pour bazala na ba carnet d'adresse oyo. Mais Saratola au moins a cette grâce. Au monde est toujours à côté, il y a ba grande dame, à côté il y a ba homme d'affaires. Mais pourquoi on trouve toujours Sarah traîner dans la boue avec ba biloko lelo? Madame Sarah refuse pour ezana ba misusu ba komi koluka ko créer même koboma ba entreprise nae pendant que au koma déjà na moi level mo boy. Omoni papa t'a dit but eza ba émission te but eza élévation des eaux dérangées. Très bien. Mutumo boya ki ka boye deni ni kama kamne ko simba pe ka boye simbe simbe. Fille moya sans perruque. Fille sans perruque. Fille à Soukia Maboko, fille à Zanga succès, fille à Zanga fille à Bimana ba leader te, ba komboni ostuana ba latanga. Azape atana XT. Fille à Zanga bébé Bouchou, donc tout ça là, et ça que élévation n'a pas rendu dérangeant à nos bateaux. Parce que ça aussi bateau on a mis souvent d'ici moko moko. Oye la Sarah mobile, te, abotola mbongo, te, akena na nyongo nao. Dans le vide kaka. Dans le vide kaka. Donc problème est ça entreprise. Problème est ça musalate parce que na musalo bisonio somna particularité nae. Mutu na mutu aza na ambassadeur ebi wa sara na réseaux sociaux. Mususu ya ka ko critiquer, mususu ya ka koloba, mususu ya ka ko finga. Momona batu wana nyonso bazwaka facilité osanganaka ponanga
basangana bango nyonso ka ponanga na bato basola te ba osala effort ba solola même pour une fois ata mbala moka mais pour toi attaquer Sarah mais ils a passé parce que ma papou déjà dans joie ils ont moi passé. Mais est-ce que dans tout ça Sarah tu te reproches pas de quelque chose pour dire mais na longwa na mulongo o talandeti conférence odo donc auto que na Belgique ou dernièrement na Toulouse na monaki na ba grande dame wana ba fandi siko ba moni la grande dame Sarah na côté na bango mais inutilement boy parvenu mo boy s'attaque sérieusement à l'occasion de rien au monter que côte na yo et ko sala moi boy na millier ya ba grande dame wana est-ce que okoki ko discipliner bandeko wana te justement en disant je donne le dos j'avance pour ce qui est important te ko donner le dos au moins ils sont comme au moins objectif ya bato ba finga kanga na réseaux sociaux très bien balinga basande basala grâce thématique la bango internet bon tirer au babal potiko chité parce que même ba conférence wana ba biloko wana nyos tout ba contacter nga pour na notoriété na réseaux sociaux musala na oui alors bango baema maele ba bi keto beta to finga mama to finga papa to finga mwana comme faible comme que ba comme le ba fatika ndezo ba conseil wana il faut tika réseaux sociaux pour na respect na entre temps et na bat mususu a bonga kaka na réseaux sociaux sans réseaux sociaux à survivre. Le monde actuel aujourd'hui, surtout pour notre internet, même le business. Donc on tient compte. Les lots batobele ba souffrir. Il faut benga tabi, benga yekuna pour la promotion mais entre temps on a promotion lo nanga. Oui. Sikoyo ba beto ba bal réel pour bima place wana. Bango basa nini, bansiama. Et alors ozo étouffé bango. Donc mutoyo azana kacha média. Je pense que ngana dissocier vie privée na ngana média. Très bien. Place naza ya ba grande personne, rien à voir na mamuna ça en internet. Internet très bien. Na otokuta na ministre de santé. Pour un projet, rien à voir na o ele kana en internet. Bref, on est lelo. Yo mona on peut na chaîne statut. Mais ça ten internet non na cheta. Mais ceux qui mutu mususu nga balancer. Donc nga eza vie privée na ngana mona tina on sala la matala na te. Eh po eza na mamunga na kenda o sala fena sala simba. Très bien. Ozomona. Mais tandis que ça na batu mususu ka moi biloko wana mike zo sa moi moté mezo beta duku on se comprend. Donc bato bayebi réalité à réseaux sociaux topé aux la journaliste na mutu normal ba dissocier yango. Sarah Tola ya média azali, Sarah Tola ya entrepreneur azali, Sarah Tola ya chef d'entreprise azali, Sarah Tola ya présidente de fondation azali. Donc son Sarah Tola pe ya papa Diego azali. Sarah Tola maman ba Brian azali. Donc son ananda ku même ata babaki ici au PSAP et logoté. Maman Wikipédia pe kakayo Maman P a comme livre à dédier à son excellence l'honorable Vital Kamerhe Kakayo. Ouais. Apparemment tu as donc apporté beaucoup de choses. Moi donc ebele to continuer. Donc nanyo sowana na kabulaka. Donc on a ndako na maman Brian, moi c'est papa Diego. Tant que rendez-vous moko ya mambo Italie ba fondation. Na que le rôle na casquette présidente de la fondation. Très bien. Ce qui n'a l'ongwe wana na kena maramba business na ngana que le roi chef d'entreprise. Très bien. So ina yé na che caméra boye na yé le rôle à youtubeur. So ina koti pe TikTok na ke le roi maman matière. Donc nazana ba casquette. Ba casquette belé motu. Alors démarche au bandero basala ya rufinga kozongi sa ba mona le rôle et ko faire arrêter to et comme à la place on a comme arawana qui bat le baye ba finga ga mingi to lingi été c'est faux déjà mais avant au comment tant que ndai Toulouse la majorité à bateau ba ebi grandeur nanga isa ba camerounaise ba malienne ba togolais ba ivoirien na vidéo moko na publié qui ba autour na bango babi ce bino boyebi valeur à Sarah Tola c'est très grave parce que biso ba oyo to bi valeur à Sarah Tola
biso na kati ya game na biso toyebi combien Sarah Tola peda donc ce monde ande baloba nul n'est prophète chez soi même Fali lelo poza Fali aza Fali ba pesa chance na Congo te hein Fali ba ivoirien ba mboka mususu nde ba pesa valeur aza nango lelo très bien alors na mboka na oto na parler na moroso bazo chao na assiette na ote lukangwa talibanda lukangwa talibanda respect ona oyebi awa na époque papa Fatinde journaliste a comment na moi respect même na nzela atami tout kanabiso et comment na moi respect et mais kala toi kana respecter kala journaliste avec une considération te mais pour y ba valeur na oyebi so zu carte na biso après tout za nango ça mo comme sunengo voyager tika ngola tango kaka za nango tina ba immigration za nango mo na respect ba opia intermédiaire quatrième pouvoir dans le monde mais quand on a biso bazora biso le rôle à batumora ndengwana ezara par jalousie donc jalousie ou pas biso zomata on avance jalousie ma finga et quand la réflexion na ngetika cerveau na ngetika la refongwa maté voilà pourquoi toboti Sarah Tola agence donc net Sarah Tola agence aux ennemis nanga olinganga te pour kiti nezala na confort il faut louer ba kiti nanga parce que na ba kiti ya luxe ti asuka donc président sainga sala ba réunion anga zo 1000 chaises ya confort nazana donc ato linganga te olinga libala no elekende kafu olinga te bovani na mariage we kiti bukani oya no rapananga donc ba jalousie mususu et comme osuka donc nande niveau motema mabena niveau ki jalousie ezoleka suste donc na cheli bino ba moboko donc wana ba benga ngo ba close so ezata ennemi nanga mana ba kiti ya bien fona louer ata yo ya to tindi ata mobile no ya louer et ça bien mais fete za na confort to ko cha sport wana ya publicité wana eleka awa na top de télévision bokolandango mais mama Sarah kaka na makambo to banaki oloba na zongi moi sima apparemment ba défi ebele bandeko ba tchela ki au sota est-ce que to ko loba pe que les analyses ya bandeko ba salaka contre Sarah Tola et motiva Sarah encore une fois de travailler et bosser dur plus que oye azoko travailler parce que oui papa Dona papa t'a dit te retirer nga Dona te yo libandi te nga Dona te Dona za yams libandi Dona na mboko Dona ka bino ne la yenga la bino la bémission Dona na mboko bino nyoso mabandi Dona na mboko azanani azelo kotaka mutu dilaso aka mutu dilaso azelo côté avançons allons-y donc makambango basala wana ndi na ucholo bano papa t'a dit des fois ça vous aide aussi ya ko multiplier les efforts et dangana ninga fo oyebi lelo na otala TikTok batutu bakochikop na bato bazosombela biso ba client ba omoteka bilamba na bato totekela ba perike otale bina osala live oteka perike oyebi ezalani Sarah nga teka ba perike seke yango pe akembongo nga pe na omoteka perike moyebi fournisseur nga travailler na été très bien oui yo somba periki wapi qualité ni yo teka ngape na somba wapi qualité ni nga na oteka au moins ce qu'on a tali internet yango bango nyosto ba komi yo na oteka ba robe ba periki na oteka boye na oteka bon est-ce qu'il y a na youtubeuse mo sa l'agence ya ba location parce que na kati ya Sarah Tola agence toi na location ba kiti na Sarah Tola agence toi na décoration na kati ya Sarah Tola agence toza même na service traiteur ok oh kalaté to relancer recrutement et puis na ba benga ba oni ba fille d'honneur ba hôtesse ba fille d'honneur ba accompagner ba marié non et comment ya mikolo non kalaté pe to relancer pe recrutement na bango donc Sarah Tola agence eza entreprise à monene na misale belé na kati DPC Sarah Tola agence jusque là tu vois qu'il y a une location il y a ba kiti na décoration pour na ba mariage na bino ba réunion ba anniversaire olingeza na confort
yozo bakiti chez Sarah to l'agence. Voilà, tokocha publicité on a awa. Maman Sarah naza nanuka awa na yo tozaka na 2024 en tout cas bo accorder soit à moi 10 minutes pour bo salanga basine kuna. Le meilleur moment pour madame Sarah na 2024, est-ce que ezalaki lors il y a des déplacements, il y a maman Sarah avec son homme en Europe, ou il y a encore quelque chose qui avait marqué madame Sarah plus que ça en 2024? Bon. 2024 mamba bien que belé hein, mamba bien que belé, mais où est visible au toko lobate pour 2024 mamba bien pende côtier pendant que bande komisuzo na suba kadwa banda ku mamba bien pendeza. Calm down. Calm down. Yeah. Tak chinois. Yeah. Calm down en anglais. Visible parce que mamba c'est salami a bien zébélé. Alors où est qui vraiment visible, ils a déplacement en famille. Parce qu'il y a voyagé déjà en famille. Mais quand voyager ngai papa na Brian parce que dans ça a assisté. Et ça qui peut meilleur moment où on a se pelé nango. Parce que nous avons voyagé plus ngamoko ermo na bana mais papa za otikala et puis papa za qui peut na ba moboko ebele. Et sengai ba moboko wane faki longwa ils a désactivé et Dieu a fait grâce que longwa qui ezaki moment mo pe ya kitoko makasi inoubliable pour la vie na biso. Mais maramba bien makasi sous kolega wana pesa meza ya rozipama. Maman Sarah bane belé ba maman pe belé hein na ba papa belé ba linga kase que fait maman Sarah et belé pe bana ba comment moi aussi je vais travailler comme maman Sarah, moi aussi je vais faire comme maman Sarah. Ozali parmi ba éducateurs il y a masse bino ba o bozo quoi apporter un plus na société. Qu'est-ce que aujourd'hui les gens peuvent recopier ou prendre de la part, il y a Madame Sarah Tola qui est devenue aujourd'hui un nom. Au Moutounion, des fois, soit tché yango na miniature, bazali na ba retomber oyo, bazala kanango. Et aussi, vous êtes parmi les influenceuses Yambo Kananga Congo. En quoi vous influencez la société congolaise, Madame Sarah Tola? En bien. En bien, parce que monitant bazwara Congo influencer zoana, il faut una marque. Il y a l'euro oyo apporta na kacha média. OK? Ngata on a les médias na kuti batu ba sa ba analyse ça la déjà micro yamba na yamba yoto yamba na kende yamba musicien sala boy na kuta kyango. Et après ngapé na côté ka na kacha lokolo ngo mais nazaro mona moi trop genre. Mais na yo vanda ti na bulenga bité. Mais ça na bateau ba na besoin pe ba idara bango. Na ba problème au bazanango. Très bien. Des aramoto na na problème moko boybozo lekelanga mais na pour ça conseil. Conseil. Alors conseil wana toko pa kotoko kabola na communauté ba sungi to pesi pe solution na solution. Très bien. C'est par là tu au bana ba histoire vraie. Histoire vraie, histoire vient comique. Mouta bengi a expliqué problème na e, batupe ba bengi a problème no place au komele liwana, toko aider on a niveau tel, toko salabo et yana batuzula bango banda quoi. Na histoire vraie wana, tuzula batu banda ku. Très bien. Azange sika ovana na Lubumbashi, to tindi pe mbongo to sangisi, to tindele na ba président bébé na ba maman Nathalie. Donc ba maman to va bato vuti na bango musika, ba meilleure fan du monde. Alors, tu as une histoire vraie. Tu as vendre peine à bon. Tu as un business. Mais pourquoi pas toi apporter apport en tant que femme, dans l'autonomisation de la femme, ça a contribué à la vision chef de l'État quelque chose. C'est vrai que toi, dans les médias, tu as la matière, tu as la histoire. Mais tant que tu as la Sarah na souka à 4 émissions à Zuinin. À bénéficier Nîmes. Voilà. C'est par là naena parlons du business. Parlons du business, ces émissions oyo ba témoignage les belé. Au moins na mutu na ba commentaire comme danga maman Sarah, so il est là comment entrepreneur et ali ko na yo télémisanga. Ou aider batu. O laxi mutu que $100 wana ke na kosomba champagne,
oko démarrer business na 100 $, dans peu de temps oko mina opé millionnaire. Na tamu qui est sur travailler bien oko koma pe sous milliardaire. Donc batu wana nyoso ba koma na bambongo ebele ba bomaka batute. Ezaka ba sacrifice humain te. Musu c'est ba sacrifice ya koluka mbongo. Et parlons du business, il y avait peu de personnes au bazar qui intéressées. Tu vas plus s'intéresser à la futilité. Oui. C'est la communauté. Batu au batalaranga, bazwa un plus. Bazala dessus te pourquoi total à Sarah to le monde que pour na Sarah to là na histoire wa betaka na zwa maele na kola lisaba na nga moi c'est dans mobile chambre mon côté pour to beta ba histoire vraie mutu musu solo ba en tout cas na zwa maele pas maman Sarah na eba ke so na moi $500 na nga na ko balola ngo ikomeli nga pe 3 ben. Très bien. Donc na zo influencer batu positivement et na loba na batu chaque fois c'est contempler na oyo nzamba très bien na vie ko forcer nature té ko vendre illusion té parce que vendeur d'illusion vit na bango en réalité bazane le côté oui parce que so na 8 ans sous $2000 batu baebi déjà Sarah pétara ba champagne automatiquement on que péter champagne pour ça vie on a zo vendre déjà na té que la rabino illusion wana mais so eza na moto ayebi que ngana teka na ngai illusion te na zuma mine na ngana tiena banque moi descend na ngana tiena banque moi ni na ngana tiena donc naza parmi ba influenceurs oyo ba apporter un plus na média na Pierre batu musu ba obota mara maintenant ba botamité pour parlons du business eza mutu ils appellent mutu au $20 que ça ba ninga ndeni ba lukambo c'est pas donné à tout le monde et puis il y a na batu na pesa bango tina ba brevet et toujours continuer ko sala ba conférence wana na conférence musu na mois janvier kalaté to relancer offre wana na sola na on a ba partenaire na sola na ba partenaire à ba réseau na sola pe na ba partenaire à ba banque pour que permettre biso conférence wana ezala vraiment na ba confort on a lingeza là donc naza parmi donc na bakisi quelque chose dans média Congo. Très bien. Voilà, mais madame Sarah en tout cas tozo ko poussana t'as de sol les foufou to continuer dans nos cas. On répondre à ce qui te suit émission pour na place au toza na lingité to baby c'est émission na lingité ma c'est na tout ni pe na cause parce que cause to luka moyen to avancer les gens attendent makamo bouya malam oyo nanga to koki koloba. Aujourd'hui madame Sarah nazaki na chambre nanga l'autre fois dans mon hôtel nalandi émission moko vidéo moko ya maman Sarah alobi moi je changeais mon attitude vis-à-vis il y a un comédien à cause de ma sœur Bellevue. Je ne suis plus dans ça parce que une fois nazwa conseil au ba pesanga boye ba sala boye biso to signa pacte na bandeko oyo tangaki ba kombo wana. Pourquoi à chaque fois les gens doivent avoir peur de Saratola? Baby force nanga. Baby force nanga. Baby force nanga baby Sarah za capable d'installer loko ona. Baby force nanga malgré ba ignora ngo mais baby force nanga. Et là au tolo ba awa webi batebele ba comprendre te. Kolinga mutu ba so linga mutu ba protéger. Ah oui. So lingi pe mutu ba protéger. Batu basara confusion que ozoya ba sortie médiatique on sala ba émission zo finga pona mutu ndeza kolinga mutu c'est faux. C'est faux, oui. Kolinga mutu ba protéger netinga. Na yebi que so na lobby et la ta belle vie. Il faut natika. Na protéger. Elle t'a donné combien pour que na ba compte à rendre na ngape. Kasi question na ngape yangwana parce que nga na yebi yo ozonga kasimate. Takinga. Tu as été payé na montant boni pour que na dosé. Tu acceptes aujourd'hui que nga na dosé secteur oyo pour na honneur yande ko na ngai boui. Tena yo kila ki ma jour mo ka bisenga lobi Sarah. Maman, ozoyo kate. C'est vrai que vous rendre compte na yo.
mais bato baotala wana te baomonaka Bellevue aza na nsima Sara ata mpona bolingo oyo olinganga lokwa ndeko na yo est-ce que okotika te soki bato yango mpe basala o mabe est-ce que okopardonne te otika nanu makambo ya bacomédien esalaki nga mpasi naniyaki naboyaki yango devant ye naboyaki yango te ngai naza catégorique ngai mais er nazongi loka humain namoni ki Bellevue a raison que nyonso nasalaka so tozongi nsima totosala analyse moko ecréa bascandale ebele ngai na yamsi ebele oui toyebi yo oyebi baaudio Bellevue modèle asilika mais oyebi ke bato balobaka ye nde atinda biso oui, na place publique et bima bongo. Vous comprenez? Donc, et ça que tu bats qui c'est les sous problème. Si tu sors lingara mutu, c'est que tu bats c'est les problèmes té. So ebi que l'eau connaît comme les problèmes. Tika. Oui. Tika kaka. Voilà pourquoi na tika. Bah te belé na ba on va compter rendre belé ya ba comédien na ba matière kutu ya bio na ngome. Na mon sous ko dernièrement de côté là qui on apporte. Mais au talaka oh ba lo baka Bellevue atindi donc laisse tomber. Donc mutso lingara mutu na yo faut protéger. Et l'électricité yango na tara ba sortie médiatique ba ndeko mususu. Bozolo bana mnoko bolingi Bellevue mais ba propos bozo ya ko tenir na média. Rien à voir na rolinga mutu. Très bien. Parce que Bellevue a besoin muta fingele mutu te. Batu baye ba Bellevue on de bien te. Yo zo mona loka nengo zo ko sa be miso zo défendre zo finga yo a sepela anete. Baba dire belé biso sala benga bolongo l'émission soki bozusu to baba dire na lingi na ngana kombo na ngate aza na kacha makambo bo parola été. Mais le quoi mutswa linga ko déjà te alors là tu auras bêtise nyonso entre temps moi ça batalinga ne ba mambote. Donc ceux qui peuvent olingi mutu bolinga Bellevue nde bosara be mission wana il faut protéger et épargner. Très bien. Maman Sarah to la bande ko bazolanda biso mo ebele ba question. Ba biso tout on a pour salaire hein. Biso tout. Biso tout on a pour salaire ba matière ba comédien ezoleka to on a pour ça ba la wana. Mais tant au mona ya mo to sala ba boye ba pédale ba frein eza parce que biso to comment on l'a ta Bellevue. Mara biso privé. Bah comment on l'a été en Bellevue. Étant journaliste, on a fait l'analyse. Mais au moins, Bellevue a tindi bango. Wana Bellevue a zana simana bango. Koluka ko salir moi c'est à tout cas pour rien. DR moro, moi ba frein. Mais ok baba câble pe katanara. Voilà. Mesdames et messieurs, pour me coller katanara boye ba kebino c'est pour ko maîtriser té. Voilà, en tout cas, je suis très heureux, Madame Sarah. Mais beaucoup plus qu'à Baloba. Ndeti boina fanda mo komoso bazoti ndelanga audio o moni ndenge bobeba nina Sarah. Yo audio. Ngana audio. Bomoni ndenge bobeba nina Sarah. Bokabwani to ito matière ezobima. To yebsa ka bino kalate matière ezobima. Donc ça dit que vous allez attendre tellement longtemps. Et dans la vie, il faut être conscient. Il faut être conscient. Il faut aller. Si vous prenez un bango pour battre ensemble, les photos à la TV. T'es tout lianaka. Une photo à la TV chaque jour. Chaque jour. On a besoin d'être ensemble. Même à la botte au sar à la privée, bien. Et l'équipe plus que et aussi la vie et l'homme on a constaté Masara pauvreté et amabé. Pauvreté amabé. Tu sais, lorsque on est pauvre sur le plan moral, physique, spirituel, et puis au bac ici même sur le plan il y a mbongo. Motu eza soso ne lokota les autres mobile de comme onyo kwama. Yango ozomona juste à cause d'un $50, un $20. Bako comme ça motu. Donc bako chosifier motu. Moi, lorsque je dis de la pauvreté, l'olendo ozane loko nin. Nazane loko o yo zanango te parce que la conscience on a nazanango pendant que yo ozo kanza kende nazabu ero na ko luka na trahir na bebisa na salabo na je passe ce temps. Bati la biso mbongo parce que Sarah laissé biso tozo ka ba appel tozo ba appel ya ba appel. Ya ba sorte tout. Ya ba sorte nyonso pena donc tu sens que non amo kieza mais ton ndima ba maigre salaire na biso oyo YouTube afuta ka biso moi bilo na biso métier o biso tozoaka justement pour na ko linga kozala malamu et puis na batu nyonso na ndenge elongo bani mama Sarah na monde ti yo na ngafuto ka bwana
Batouba retenir ni na mokolo lelo par rapport à passage na yo et aussi des questions na mona tout na ngwa te poto zonga sous sima émission de bandela moi pona ninga kana tout na likambo pardon mais mona tout na pardon oyo ezalaka exiger wana mais moi na zonga wana te to tumbola mambo donc c'est le cas Batouba ba retenir nini oyebi tadi na héros oyebi mutu moko a observer nga penda tala ba émission nga presque nyonso tina ba TikTok auto benga nga récemment Abisara est-ce que oyebi ke yo za actualité ah oui na senga bindeni Abisara yoko kundola muta kufa pendant 3 mois osaleli eka émission atana nenga mabe asekwi do batu mususo de oboma bango tika bango ba laisser les morts enterrer leurs morts ba fara voilà la msabango pamba aluka elo moa obimelela za omona lenga obimelela ta bimelela ta awatete place ya te voilà tukangi po que les gens comprennent quoi ba bénéficier de la passage en Masara ngana obenga na ba maman ba papa pour un rendez-vous il y a janvier le 10 janvier na Kinshasa place aux ala na président on peut sa précision en salle place conférence aux ala gratuit boya bo bénéficier na savoir ya Saratola boya bo bénéficier botia ba méga botalanga boya pe bo gagner quelque chose de ma part vous allez comme moi malamu mingi et batu nyonso wana besoin bo savourer ba fête na bino za vraiment na niveau world ndetoloba na niveau qualité Saratola agence azawana a servir bino fête na qualité bino bolingeleli to na ba kiti ya ba prix nyonso na ba ous petit peuple tina bakondi oh et dépendre na ba moyen na biso ba bola tina bato ba pauvre le roi batadi tina bakonja mboka ouais c'est bon okozwa kiti ya qualité tara motora Saratola besko kiti yebsanga na somba kiti ndeni ponga mofona vanda kiti sko na somba ndeni décoration et ba fête na bino en tout cas n'hésitez pas à contacter Saratola et puis Saratola et ça bordir mais natiki kaka Mikolo otali ba film Maman Belle Vie non comment écriture il y a Maman Belle Vie Mikolo yozo mona ngo bonne amélioration mais Belle Vie baksa kaka et là on a lingela moi si wana asa réforme ya obakisa soki semaine wa saki nde mususu semaine wana so tali film ne bien au mona moi bilo mungu emike donc azo apprendre du jour au jour très bien Moutamayele améliorera du jour au jour mama mundele kutu to bandaka na ba caméra oyo ezaka loso cassette pas avant d'habiter to tcheli bango ba DSLR 700D 600D 950 500D alala la muki Sonia ye donc aux on a dit jour au jour que tout le monde là zo actualiser très bien to qui na ba iPhone to suka yi na 15 Pro Max 16 aye so tali pe ndemo te batu ba lo be ndemo ga lo kute elongi nango ka ndete ngana na ngonyo mi balé ya ndemo te na kati na ba option nyoso ndemo yo besoin na 16 na nyoso mbale 16 na 16 plus na 15 nyoso na nango izelo monte ko pesa ta mon côté pauvre merci pareillement malheureuse opesa moko kana cadre ya offrande et ça le côté et combat na Bible abota mwana et combat na Bible abota mwana Sarah yo za Sarate ya mobali et combat mobali yo si yo za Sarate dans la Bible il y a aucune personne et combat moi mobali ça risque t'as dit oyebi moi si toko sala insémination ngai c'est-à-dire nga fona changer ba master na commune na millier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia émission Oyo, le code de bonne conduite. Vous allez suivre cette émission à Saratola télévision ainsi que na Top Media télévision, Nzambe Azala Nabino. Rendez-vous rendez-vous Ezam Moko samedi, le samedi ici, Maman Belle Vie Aza nominé. Ezali na occasion il y a
Bah tu la biso de affiche. Ouais donc azali nominé tokozala wana samedi paf nango ezaka $150. Au foutelanga. Bon nako foutelo billet ça problème te. Oza ndeko nanga moi si donc nako foutelo billet. Tadi tika biloba loba na télévision ça ne logo te. So ezate na loba nanga famille bote so melanga billet. O sa nga espoir on dit ça yo ata na $10. Baso melo. Ndo vandiawa. Bah ça va. Ngana linga défité. Yo tuni combien? $10. 10. C'est là. Na ebarate no bana muluba. Maman, nga linga défité. Et bon oni. Je suis depuis que Fanny a venu au Tchenga d'aba. Finalement pour. Mais ils qui disent et comme 500 francs de. Hein? Bandeko. O pe amatala na ya manki una pado. Ala mongo so belanga billet. Écoutez Mbalasima. Donc Sarah Azala samedi. Bosombele billet. Pour yoka. Lobi ko le kalelo. Merci.